Amen, amen, bandeko na nga tozo continuer sur na iso na biso ya mwasi ya Mosamaria. Awa tokomaki place mwasi ya Mosamaria akomi kotuna Yesu Masia. Alobi, maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais le moment vient où il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que Dieu le veut. Awa bandeko na ngai, mwasi Mosamaria atuni ye, ndenge tokomi kotuna lelo. Tosambela wapi? Okende na église oyo, pasteur wana asenta. Okende na église okuna pasteur wana a escrokaki bato. Okende na église okuna pasteur wana azobima na mwasi ya bato. Okende na église mususu wana mama pasteur asalaki boye. Okende na église a prophétesse wana prophétesse wana abomaki mabala bato. Bato bakomi komituna na moi ya lelo. Tosambela wapi? Nazalaki pa pasteur Jean Bakabwani na pasteur Philippe. Nazalaki na Paris, na kimi beglise à Paris, na kimi beglise à Kinshasa, tosambela wapi? Yango likambu mama na likambu toza nango sikoyo. Oyo mwasi ya Mosamari na Jean 4 verset 20. Mwasi ya Mosamari na Jean 4 verset 20 azotuna tokokimela wapi? Tokosambela wapi? Ba église ebebi. Atuni Yesu Masia, tosambela na ngomba. Batu mosusu na kisasa bazomata ba ngomba ya mangengenge. Yesu aza na ngomba te. Ba misusu kutu bakomi kokende kolala na bazamba. Yesu awa réponse ezali claire ndeko na ngai. Banda na Jean 4 verset 20 tina te. Yesu alobi eza na ngomba ya mangengenge te. Eza kaka pe na kati nécessaire te ya kogene 40 jours. Yesu asa jena yango. Ezali kaka na kati na église ya mama pasteur wana te. Ezali pe na église ongana otosambelaka te. Mais Nzambe azoluka les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, zanini kotika masumu. Bible eza koloba ténèbres ekorenie lisusu te na kati na bana na Nzambe. Kotika makambo nyonso oyo ngana otoyebi ezali mabe. Alobi bato oyo bakosambela Nzambe en esprit, selon l'esprit de Dieu. Kosambela Nzambe selon l'esprit de Dieu ezali nini? Ezali kotika mabe, kokota na bozindo. Koyoka penza elengi ya Nzambe oyo. Kosalela Nzambe pona ba intérêt songolo te. Kosalela Nzambe pona ba dîme te, na ba offrande te. Kosalela Nzambe te po bato bamona yo ke osalaka ki protocole. Kosalela Nzambe te po bato bamona yo kaka oza intercesseur to intercesseuse. Kosalela Nzambe te kaka ozala chantre po bato bamona yo ozoteka ba CD to ozosala ba spectacle. Mais Nzambe azoluka les vrais adorateurs oyo bako adorer en esprit pe en vérité. Oyo bako boya masumu. Totala lolenge bato na kala basambelaki Nzambe. Totala tango apôtre Paul abandaki kosalela Nzambe tango ayebaki ete apôtre Paul abandaki koboma. Apôtre Paul abandaki koyiba. Apôtre Paul abandaki kochola. Abandaki koboma, abomaki même Étienne oyo azalaki mosali na Nzambe. Mais tango apôtre Paul ayaki koyeba Nzambe ya solo. Tango apôtre Paul ayaki koyeba Nzambe ya solo alongwaki na mabe wana. Asalelaki Nzambe ya solo na esprit pe na vérité. Apôtre Paul atikaki koprésecute basali na Nzambe. Akomaki kobondela Nzambe. Akomaki koprêcher la parole de Dieu. Azwaki puissance. Apôtre Paul tomoni quelque part azwi nyoka, asekue nyoka, abwaki ye na moto.
ti nyoka vene ya nyoka ekomaki kobanga porte Paul mpo atondisamaki na molimo mosantu. Tomoni Pierre azalaki ntango awanganaki Yesu wana nano azwaki molimo mosantu te. Pierre ntango azwaki molimo mosantu ateyaki liboso na bato mpe ntango bakangaki ye na prison, puissance ya Saint-Esprit na puissance ya prière ebukaki baporte ya prison. Tokoma na dimension balobi nga nalingaka version oyo nazotanga na Bible oyo balobi ke Nzambe awa azoba, mais le moment vient et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit selon sa vérité. Selon sa vérité. En étant guidés selon son esprit. Batu oyo bakosalela Nzambe na nzela na molimo mosantu donc ozali guidé molimo mosantu nde ezali kosukuma yo oyo Bible so c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ba homme de Dieu bazoloba bla 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 te. Ba servante de Dieu, ba serviteur de Dieu oyo bazoloba selon l'esprit de Dieu. Ezate ba serviteur de Dieu oyo bazokozwa mbongo oyo bazozwa mbongo mpo bakumisaka mbongo. Oh ma sœur, basi ya ndumba bazoya kosambela na église bien sûr mpo babongwama. Mais yo okomi kozwa mbongo na bango okomi kotika bango bakende kaka nzela wana mpo yo oteyaka bango ke okokutana na mundele moko mundele wana kokabela yo 5000 mpo apesa yo okomi kosalela mama mbongo. Mutu ayibaka na magasin ozo encourager yo pasteur yo nini ozo pese ba bénédiction po ayelaka o ba costume olata oza guider lisusu selon l'esprit de Dieu te oza guider na vérité na ye te ozoloba vérité na munoko na yo te molimo nini etambusaka yo mama prophétesse molimo nini etambusaka yo papa pasteur molimo nini etambusaka yo évangéliste molimo nini etambusaka yo diacre molimo nini etambusaka yo ancien de l'église molimo nini etambusaka yo mama pasteur molimo nini etambusaka yo intercesseuse molimo nini etambusaka yo choriste molimo nini etambusaka biso nyonso bana na Nzambe ezali molimo na Nzambe. Awa Yesu Masiya alobi yo mutu otunaka nakende kosambela wapi yo mutu okoma kokritike l'église nyonso ebeba mais oyebi église ezali wapi église ekomi nzoto na yo oyo obebisaka na masumu. Nzambe alobi akovanda susu na baeglise oyo etongami na nzoto na bato te akovanda sikoyo na tempelo oyo ezali nzoto na yo oyo molimo mosantu okovanda wana oyo tika sikoyo molimo mosantu egide banzoto na biso. Yango wana awa lobi les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité ba oyo bakopesa nzoto na bango mbeka. Yesu Masiya ntango ayaki apesaki nzoto na ye mbeka atikaki molimo mosantu edirige ye yango na mokona suka ntango alingi akufa alobi Père coupe oyo ya makila elongwa liboso na nga mais alobi de toutes les façons que ta volonté soit faite. Donc nzoto na yo corps na yo tika penza mokano nde ya Nzambe esalema tika baseka batonga yo kasi yo tondisama na molimo mosantu balobi tolangwa sikoyo molimo mosantu to prier sans cesse. Nzambe azoluka bato babengambe na molimo ata pasi kozanga kotiola mezali kasi biso tokangama na Yesu Masiya wana to accroché toyeba kaka esali eye mpo na biso toyeba ke tokolonga kaka mpo ye alongaki. Yesu alobi tokozala tante au-delà ya baforce ya biso te ndeko na nga tomoni souffrance elekeli okanga motema vanda na kiti na kimia banda kobondela Nzambe banda kobelela Nzambe oyo aza na bomoi okozwa kaka solution zwa makomi na Nzambe lata yango boma miso na mokili fungwama miso na molimo matoi na molimo okomona Nzambe akosalela yo ya kokama oyo mpe kokamisa bato oyo bato na baza kotuna non ezali nini toluka kaka bénédiction terrestre te toluka kaka matériel te toluka nano bokonzi na likolo. Yesu ayaki awa alataki kaka robe moko azalaki kochange te ayebi ke likolo bokonzi na likolo eleki nango bokonzi ya se nyonso to okozwa na se ma soeur mon frère ekotikala tofungola nanu miso na biloko ezali likolo
tolobi te toliaka te tomelaka te tokende likolo te, me tofungola na misu na oyo ezali ya likolo, oyo ezali mpenza nzambe. Tofungola nano misu na babénédiction céleste oyo ezali pembeni ya papa.